Makambo ya somo, makambo ya koyinda la famille, makambo yosala mutu pasi pe mawa, surtout bandeko nanga na communauté na biso, pasi pe mawa na makambo oyo tozoyoka, makambo oyo tozomona bandeko nanga eosala pasi mingi na motema. Salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, Yalelo Penza na memeli bino Moïse Katumbi Chapwe. Qu'est-ce que se passe avec Moïse Katumbi Bandekonanga? Ebele abatu bakolinga bayoka makambo nini oyo Étoile Nines amemeli biso lelo. Mais avant de kota kuna, comme d'habitude, na kolinga nanu na ya ko sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois, ya kokota na chaîne Abisso, chaîne Mokwa Kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne Abananzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosa la biso, oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka, ezalaka bien ceux que zolandaka Étoile Inès TV, zala na yo ya kovanda. Zo penza kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, tia mwa sucre na yo pembeni. Kote mosusu edepanda kaka na air oyo ozolandaka biso. Yo moko tala kaka. Soki oza tongo, en tout cas, zwa na yo petit déjeuner na yo liaka. Soki omonike eza midi, en tout cas, rilia na yo, repas na yo préféré, hein. Soki mwa fufu, soki mwa loso, soki mwa kwanga, soki mwa nini ezo dependre na yo moko kaka. Soki omonike eza nango pokwa na kokonseye na yo lia soupe na yo na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Lelo toye lelo Noël et surtout joyeux Noël na bandeko nyonso to balandi nyonso Étoile Nines TV. Bisika nyonso bozolandaka biso plutôt joyeux Noël de partout dans le monde. Lelo balobi ke non, lelo ndo Yesu abotamaki. Yango toye ko souhaiter bino, toye ko souhaiter bino na système moko kitoko, joyeux Noël à tout le monde. Joyeux Noël na balandi nyonso Étoile, joyeux Noël na biso nyonso bolandaka biso, hein. Ba bonne fête surtout na système moko ya tokos makasi. Bandeko nanga, Moïse Katumbi Chapwe azalaki gouverneur ya Katanga, azalaki gouverneur kuna tango Rais Joseph Kabila azalaki na pouvoir, yende azalaki gouverneur et yaki kosala kino manda na ekutu esilaki te, mwa mbutu ekotaki entre Joseph Kabila Kabange qui est notre ex-président, aujourd'hui sénateur. Mwambutu ekotaki entre bango mibale, yango esalaki ke non, Moïse Katumbi Chapwe alongwaki, donc a démissionnaki na ye na ki gouverneur na ye, et puis albimaki na ye na Congo, akendaki ko vivre na poto po na ba raison na ye kandenge ezalaka ba raison donc ya politique oyo tokoki kokota te. Et du coup, cette année, en 2023, toye komona Moïse Katumbi Chapwe ayaki ko postile pe, hein, azalaki pe parmi ba candidat oyo ba postilaki na ki présidence. Ebele abatu déjà mituna ezaki ebele abatu balobaki ke ya azalaka congolais te, donc ba makambo ezalaki nango mbutu, mais en réalité, otoyebi ezake pour que au postuler, il faut ozala congolais de père et de mère.
soki oza congolais de père et de mère te moyen ozala président opostulaka ekozala te wana eza nde réalité to bacondition mpona kopostule wana tokokota penza te bandeko na nga me makambo eza makambo ya somo pas possible. Avant tokota kuna la famille comme d'habitude ebele ya batu balobaka déjà la reconnaissance n'est pas de ce monde. Tant de personnes balobaka bongo mais Étoile Nines TV asalaka mwa différence na ye na côté na ye kandenge ezalaka reconnaissance ezalaka nde appel nanga nga soki muto osala bolamu en tout cas nazalaka toujours et encore reconnaissante ata soki muto abando sala malamu ekomi na un moment donné muto a changer eza te ke wana pe ko changer ngai changeaka nga te natikalaka ndenge nazalaka ka ndenge nazoelaka mutu yango na ko profiter na ba Noël a bongo ba fête a bongo na pesa mwa bambote na mwa quelques personnes nanga batu moko ya kati wana na omona déjà Linda Bukulu abalinda na omona déjà tonton héritier yola depuis quelque part madame Judith Diampovisa depuis France madame Christine Lonongo depuis France kandenge zalaka noko ya bana na kombo ya JR depuis Italie balobi mobala pembe mobala mbinga mobala mbongo wana topesi pe bambote to souhaiter pe ba joyeux Noël na système moko ya kitoko bandeko nanga Bible ezoloba mon peuple périt par manque de connaissance bandeko nanga soki to tambola na koyeba te yango tobunga banzela yango toyebaka makambo mosusu te bandeko nanga soki tokoti kandenge zalaka na mwa ba information na biso en vrac information na biso ya liboso eza nanu na bato maboke tellement que na lela bato maboke pas possible information na biso ya liboso eza pona ye moko poutine de l'écriture belle vie kandi ya ba belle vie mwasi nzambe balobi soki mama akomi akoma na eka kitoko na minute oyo aza na États-Unis kandenge biso moko to mona mais kala mingi te belle vie kandi déjà akomi compromettre retour na ye kandenge ezalaka tala kaka ye azalaka nde musala donc akendaki kuna pona kopemisa nzoto na mwa quelque temps et puis azonga donc na système moko ya bien soki tokomi na cadre bandeko nanga ya musique gospel sœur Deborah Lukalu aganyaki bandeko nanga trophée na ye ya meilleure femme oya yembaka penza bandeko nanga aganyaki yango eusala fierté ya makasi surtout pona mboka na biso de l'autre côté pe sœur na biso sœur na biso na kombo ya Faveur Mukoko bien que autaki kobala yepe a remportaki trophée na ye ya single musique bandeko nanga esengote bato ebele balobi nzembo na ye wana année ya 2023 epesi makambo ebele aujourd'hui licencié aujourd'hui marié aujourd'hui ayepe ko remporter trophée na ye bandeko nanga eza donc nzambe alola aza penza rémunérateur na ndenge moko ya tokos makasi soki tokotika na cadre ya musique gospel la famille pasteur Mike Kalambai aza na concert na ye concert wana ekosalema le 27 juillet 2024 wana tosengi to invité batu nyonso bakende ko participer surtout na concert ya pasteur Mike Kalambai bandeko nanga tozonga sikoyo na makambo ya Moïse Katumbi Chapwe nini ezoleka bandeko nanga pourquoi lelo Étoile Nines TV aponi koya kosala émission ya Moïse Katumbi Chapwe bandeko nangai eza ya koyinda déjà ebele ya batu to landaki après les élections oyo salemaki c'était le 20 et le 21 ya cette année ebele ya batu to landaki to landa déjà ba information kandenge ezokende ba information kandenge ezotambolaka ba information kandenge salaka bandeko nanga na système moko kitoko sikoyo pona Moïse Katumbi Chapwe aye koloba keno selon ye amonike
ba élection oyo tricage eza ebele pas possible. Amoni yango clarté, yango ayaki kosenga na président ya Seni a annulé ba élection. Selon Moïse Katumbi, alobi ke tricage ezalaki ebele. Tricage dans quel sens? Déjà tomonaki na ba information mosusu, ba vidéo mosusu tomonaki ezalaki déjà na ba centre mosusu oyo babandaki koboya ba témoin mosusu bakota. Ba témoin mosusu ya ba candidat mosusu bakota, babando ndima kaka ba témoin ya IDPS nde babandaki kokota na ba centre mosusu. Déjà wana ezalaki parmi ba point ya liboso oyo ebele ya batu déjà balobaki ke no tricage ekomaki ebele, tricage ezalaki ebele. Yango pe Moïse Katumbi ayaki ko se prononcer que notre tricage eza ebele. De l'autre côté, tolandaki biso nyonso ba information ya notre papa Martin Fayulu, yepe ayaki alobaki que non tricage eza ebele na ba élection oyo na ba centre mosusu kandenge na utaki koloba bazobo ya ba témoin na bango bakotaka. Et puis Dede selon bango eza na batu mosusu baza na ba carte de lecteur, mais soki bakomi na point ya okendo voter na ba centre wana bakombo na bango eza te, mais batu mosusu baza na double carte de lecteur. Donc au moins naza na carte de lecteur ya kombo mosusu bilongika mutu moko. Donc déjà ba nini wana ezalaki mwa ebele selon Martin Fayulu. Yango Moïse Katumbi aye koloba ke non, il faut ba annuler ba élection oyo. Bande konanga, comme d'habitude, tout ça là nous analyse sur makambo ba élection, makambo ba vote. Est-ce que ndenge Moïse Katumbi a lobby azana raison ou azana raison te? Selon bino, tous à la bato sentiment te. To mona ki ba élection ndenge elekaki. To mona ki ba mbutu ndenge esalemaki. Ba trouble ezalaki ebele. Ba trouble eza ebele na Congo na biso surtout comparativement ya ba élection eza pona ba ekolo. Tolo bango kaka na ba vérité nyonso. Ba ekolo nde esali ba trouble ebele. Yango esali ke ba panzaki ba bureau mosusu de vote, esalaki ke ba panzaki ba machine mosusu, esalaki ke ba désordre ezalaki pas possible parce que bato ekolo balingi oyo, bato à côté oyo balingi oyo. Donc sobo ki ba se retrouver bato ekoli na ba ekolo wana na ba province mosusu bakomi kosala ba trouble pas possible. Tolandaki kutu baton ya ba campagne ya Moïse Katumbi, c'était au Katanga. Tolandaki ba mwa vidéo wana au sa la campagne na ye comme mutu nyonso tu fallait à sa la campagne. Et du coup toyaki komona ba wewa o to bengaka ba wewa bayaki na ba masasi pas possible bando beta, il fallait bakimisa Moïse Katumbi. To mona ngo donc ba makambo wana déjà ezalaki mwa ebele voire même avec Martin Fayulu yepe soki au sala biloko na ye au mona ba trouble moko boye eye kokota. Et ce qui n'est pas bien. Tozana a besoin ya président moko na Congo na biso mais quand même déjà ba biloko wana esalaki bien te. Parce que mutu nyonso azana besoin ko postuler, mutu nyonso azana besoin na ko sala campagne na ye à promettre population alors que tikela mutu asala ba campagne na ye. Et du coup Moïse Katumbi lelo aye koloba non ndenge za boye ba élection eza na tricage ya makasi. Bande konanga bolobi nini? Ba anile ba élection to ekende ka boye. Déjà toyebi wana ezata makambo ya koluka te, toyebi déjà na Congo na biso, pas seulement Congo, monde ndenge travaillaka, monde ya lelo ndenge ze travaillaka. Soki mutu déjà za na pouvoir e mataye kita, soki yepe a postuler, to mona kaka mutu wana nde aganyaka. To mona ki yango en Afrique du Sud avec le président Seki Ramaphosa. Ye mutu azaki na pouvoir. Bien que tolobaka ke non, déjà ba Afrique du Sud o boye ba nini eza développé, mais to mona ki ye mutu azwaki to mona kango na ba pays mosusu à moins que kuto ta Zimbabwe c'était la même chose, à moins que soki peut-être que président wana ya kala ya ko postuler te kane to mona ki ya Joseph Kabila ye moko ko postuler te nde to mona kabiloko wana ke non chance et okota na ba candidat mosusu. Mais soki le président lui-même ye pe a postuler chance ezalaka
moke penza makasi ya oloba keno il faut bango pe bakota. Donc ezalaka mwa pasi yango bandeko na nga natikeli bino clavier bino moko pe boloba ka ndenge ezalaka na système moko ya bien. Bandeko na nga ka ndenge nalobaka toyebi ke touti ko voter ya pas longtemps kala mingi te ba résultat ezobima. Bandeko na nga chers compatriotes tozala toujours na bolingo. Bible azoloba na biso to respectaka ba autorité na biso parce que kibomokanzi na bango wana kibomokonzi na bango wana eutaka nde epai ya Nzambe. Alors to respectaka bango ezala keno c'est Félix Tshisekedi oyo akozwa pouvoir to respecter ye. Ezala keno c'est soki nani Moïse Katumbi akozwa pouvoir to respecter ye. Ezala soki Martin Fayulu to docteur mosusu wana nde akozwa pouvoir. En tout cas bandeko na nga to respecter bango parce que pouvoir wana Nzambe ye moko nde apesi bango pouvoir wana. Alors to yeba ndenge nini ya ko respectaka bango. Communauté na biso tozalaka soki président yo ozo sepela na yete omona ta na ba miniature bokomi ko déformer mutu bokomi ko lobela mutu mabe bokomi ko finga ye et ce qui n'est pas bien. Autorité nyonso eutaka pa ya Nzambe. Alors to yeba ka ndenge nini ya ko respectaka ba autorité na biso na ndenge moko ya bien. Et puis d'aider la famille to yebi ki tant ba résultat bimaka ebele ya bato bakufaka. Qu'on se le dise. Eza makambo oyo tokoya ko former awa te mais eza makambo oyo tomonaka réalité na Congo na biso tant de personnes bakufaka na ba ambiance wana ya bisengo. Yango toye ko senga na biso chers compatriotes ebele ya bato Nzambe asali biso ngolu tokota 2024 sikoyo 2024 wana omibatela. Ba feti wana ta soki ba résultat bimi eza candidat oyo yo moko bando préféré, candidat oyo moko o votaki aleki azui pouvoir. En tout cas toyebaka ndenge nini ya ko se maîtrisaka. Toyebaka penza ndenge nini ya ko se maîtrisaka parce que ebele ya bato babosanaka. Omona amikotisi na feti, amikotisi na ina ambiance, amikotisi soki na ndenge nini akomi na ye bibi na binabi. Donc ezalaka mwa bien te. Toyebaka kaka ndenge na biso kenot na osepela nanga ata na famille nanga na ndako. Nakoki ko sepela tanga moko kaka nakoki ko sepela en regardant la télévision. To mona ka bato mosusu basala bongo ba otala ka ba ambiance ndenge ezoleka na ba quartier ya za na yika na ndako. To mona kango ata ba concert na biso ka ya ba musicien na biso ndenge ba betaka ba concert. Omona ka na ba concert wana tellement bisengo ebele ya bato bakufaka. Omona ka ba résultat et à la fin bato bayaka kenon mutu tel musicien tel nde a sacrifié bato a sacrifié na été. Mais eza biso bato nde to mikotisaka na feti na ebite soki ya ndenge nini omona bato mosusu kokende komela bato mosusu tellement bisengo wana aotala tate kenon mutu kezo ya kuna aza na temps ya kotala ngo te ye parce que eza feti kaka na mikotisa na nga na bisengo ya feti na sepela na nga et ce qui n'est pas bien. Alors to se contrôlaka surtout na ba moment ya bongo toyebaka kenon c'est pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Donc, totia kawana surtout et encore namutu bandeko nanga ekosunga biso mingi et encore mingi makasi. Bandeko nanga natikeli bino temps penza lelo bokende ka ndenge ezalaka ko savourer lelo ezalande misuni lelo Noël misuni mati ekiti ezongi ekei. Donc misuni na misuni en tout cas ko tumba nde ko tumba bandeko nanga to tumba ka misuni lelo eza kolia lelo balandelaka régime te lelo balia lelo baliaka ye kolia nde kolia bandeko nanga Yesu abotami donc tolia na biso eloko toboyaka eza nde komela ya kolangwa soki okolangwa na yo en tout cas zalaka na ndako wana na opesaka conseil parce que toyebi ke bato ebele bamelaka na bango mais soki omela na yo zalaka na ndako bibima bima wana toboyi na biso toboyi te kenon tango bando bina tellement ke olangwaki na yo bimika boye mutu ke tuti yo toboyi soki oyebi ke osi omisombeli masanga na yo ozoliaka ozomelaka zalaka na ndako enfermé na ndako na système moko ya kitoko. Joyeux fête de Noël surtout à tous
tout le monde, surtout balandi nyonso ya Étoiline Inès TV na système moko ya Tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka penza ya partage na biso ya lelo. Bye bye la famille et à la prochaine.